mpepe ya sika oya batu ya ko bayiba bayoyo bana te okonzi baloba wa mboka wayo merci tobete maboko makasi bono maboko makasi bono na kolala we maboko makasi bana ya Martin Fayulu oye bana ya Congo oye la mukana tombera pas la mukana tombera pas la mukana tombera pas ingeta comment on a ancien léopard baye comment on bango ancien léopard baye est-ce que vous connaissez le bon maboko merci na ba communicateur nyonso nalingi moto nyonso azala awa parce que toye kosola makambo mboka weta bote oyo ayoki ba communicateur bapesi déjà mbela balobi samedi tokoya mobondo balobi samedi toya mobondo weta bote soki gase kobeta samedi est-ce que mutu moko ayoki nga est-ce que mutu moko ayoki nga tolobaki mpona mboka oyo Congo oyo koya nazoyoka bino te nazoyoka bino te la situation du pays est grave mboka eza na pasi ya kosaka nango te tina université inikini bakoma okotela baétudiant boyoki te boyoki te baétudiant la jeunesse l'avenir de demain bozomona te bozomona te bozoyoka te bozoyoka te peuple nde achangeaka makambo ya mboka mboka bachangeaka yango na minduki nous allons réclamer la paix le samedi nous allons réclamer la paix soki bakobeta gaz basala nini soki bakobeta gaz basala nini tokoya mobondo tala secrétaire général efalaka azala na biso ya lelo bakangami na embouteillage mais samedi akozala tokotika Kabila nanga na Tshisekedi basaka na mboka soki moke peuple congolais makambo yo tobanda koloba yango banda 2019 banda braquage électoral tolobaka likambo moko tobongisa mboka lisanga totala pasi ya population omoni lelo Kabila ake Goma oyoki to boyoki te omoni bini to bomoni te Moussa Laurent Désiré Kabila ayaki na munduki awa nakotisa barwande banani yete yo na chango kangaka rebelle okangaka rebelle tokangaka ete balia frappe telema kongo azotala yo mwana chango soki totelemi te mpo na kimia c'est-à-dire que biso toza bana barwandais biso toza basi ya barwandais otobo te telema message oyo tolance kobanga te Fayulu asa yebisa yo tika kobanga omoni bango nyonso baponyoki Fayulu akimi moko yo akimi kisasa Yenye samedi tozala kuna na se samedi tozala te tozala kuna na se ata sécurité bozala boyoka biso samedi tozala na nzela pour réclamer la paix soki bino batayi depes musala bino kofinga bato bozomona te ke mboka eza na danger wana etali bino tokobunda na zoto te tokobunda na molimo tokobunda na zoto te tokobunda na mo bitumba ya Kongo bunda na zoto
bundaka na nzoto te bana bayula bundaka na molimo bana ya sango bundaka na nzoto te kaka yemba bundaka na mo bitumba ya Kongo na nzoto ya maloyo bundana mo bitumba ya Kongo bundana nzoto ya maloyo bundana oyaya Peuple congolais, oye! Bana ya Congo, oye! Bana ya Martin Fayulu, oye! Tolobi tokobungela Congo. Tango toyaka ndeko finga batu. Toyaka koyiba. Toyaka koluka solution pour la makambo mboka. Tokomi na ngonga oyo, il faut une solution. Solution, eza mibale te. Eza misatu te, eza mine te. Tombola papier ozana. Tombola papier ozana ngo. Solution ezali moko. Il faut te fanda. Il faut te solola. Nations Unies à lobby. C'est comme si quelqu'un dit, oh, comme Bitumba, Nanzala Minduki. L'Union africaine à lobby, Bitumba, Oyo, moyen de continuer il faut dialogue. Sadek à lobby, Rwanda lobby, Nairobi à lobby, Tanzanie à lobby, Batonio sur à lobby, il faut me battre. On a un Congo, oye. Mais Ndeko Chilombo. Tina nini azali koboya dialogue. Est-ce que bayokana kite Nandeko Joseph Kabila baka mwanamboko yo? Tomandi komona neti bayokana bi. Ilu wana balobelaka mikolo nyonso tomonaka te. Est-ce que bayokana kite ke mboko bakabola yango? Bona nini Ndeko Félix Tshisekedi à se précipiter dans le mbango penda à lever par immunité de façon arbitraire. Et Ndeko Kabila à Kena Goma à cause de rapport pas Yanani. À cause de rapport pas Yanani. Ayamba Batuya, Banzambe Nzambe, Ayamba Bachef coutumier, Ayamba Bangomoko Bata Afte. C'est le triangle de la mort. Joseph Kabila, Tshisekedi Nananga. Alingi Congo te. Mais il faut se cotocher intelligence d'État. Tolingi Congo et lobby et ça n'engage. Bitumba ayo tocha mona mutu. Eza bitumba ya contre Félix Tshisekedi te. Eza bitumba ko ba luka ba balkaniser mboka na biso. Nyenye. Mais le lenge oyo Ndeko Félix Tshisekedi azokumba mboka. Le lenge oyo azosala ba combine na Ndeko Joseph Kabila. Eza komona polele ke balingi ba distraire yo peuple congolais. Félix Tshisekedi azosolola na M23. Azosolola na bananga. Yemoko lobi Joseph Kabila mukonzi ya M23. Bon, sikoyo Joseph Kabila ngope akena Goma. Ils sont dans un jeu. Il faut Congolais yo au téléma. Il faut téléma. Aventure, oh, il faut tout arrêter un mot. Tala, au Kabola Soudan et Bandagi Garaboui. Kabila a créé une zone tampon. On va bien en français. Zone tampon. Azanani. Azanani. C'est un ancien président de la République. Moi, le Congo, oye. Tu as signé mon candidat Joseph Kabila. Tu as lobby, bis
biso nyonso tondimani ke crise eza makasi na Congo boye to boye te tolobi solution eza kaka moko dialogue boye to boye te ye moko mpe asigné mokanda alobi solution eza dialogue mais tomoni yaki omonana na Goma tokotuna to tokotuna te tokotuna to tokotuna te c'est-à-dire kakalukilaki yango akalukilaki yango fungola misu mwana Congo Kabila alobi akokota na partie orientale Olivier Kamitato alobi akokota na Goma akoti na Goma to akoti Joseph Kabila ke Goma Olivier Kamitato alobi opposition nyonso basangana nsima ya Kabila okondima yango jamais okondima yango aza nani moto wana na baboti awo mpe mwana Congo kanga makambo oyo président eli alobi nyenye alobi mpo na Congo soki na Kabila nakosigne mpo na Congo soki na Félix Tshisekedi nakosigne me basala biso badabada te babeta biso mosenzo te babato mayele mabe voilà mwana mayele baza bato ya mayele mabe makambo oyo ndenge tocomprendre yango nayebi biso déjà le président élu Martin Fayulu azoloba pas opesa mot d'ordre na bakongolais semaine prochaine. Ouais, c'est ça, 2 ans après. C'est bien. Il y a distraction dans les sous-sols. Ouais. Aussi ton pouvoir, aussi ton sofa, aussi ton pola, on a besoin de bagage. Et ça, il faut que les mains. Nous tous, on a besoin qu'il y a. Tout le monde va qui a l'homme. Batamboli, Mukonzi a l'homme et Yawa, Mukonzi a Togo. Tout le monde va émissaire il y a Union africaine, nous sommes les Kawa. Bason dit ma dialogue. Mais pour Nani Nekoti, Azali Koboya. Si le peuple Yondo faut réclamer Yango, le faut réclamer Kimi à la Congo. Où est-ce que vous êtes? Yango na lobi samedi to boya mobondo. Kotika la nanda kute. Banga muninga na yo. Okotambola na nzela osenga batu biloko kolia te. Okotambola na nzela bolongola bilamba te. Okotambola pona kosenga kimia na Congo. Na ba démocratie nyopso ya monde yokangai. Bazoka solution na nzela. Réclamation au peuple ezaka na nzela ezalaka na minduki soki boke. Yango wana. Message essentiel. Oh, tous en ont tous sur le terre qu'on a pas mingi mingi té. Tous sur le terre qu'on y a pas mingi mingi té. Tout fundi bitumba. Oh yo. Mais Félix Tshisekedi alingi asala makambo asala qui na élection en 2023. Soumis que d'élection. Azo créé Joseph Kabila comme challenger. Azo créé Joseph Kabila comme challenger. C'est-à-dire que moto ngana yokana ngani makambu. Oyo batu bayebite na sala ki dil na ye to continuer batu bayebate Martin Fayulu ba fotaki na peuple to tika ye na eka na lobi congolais fungola misu bote bote. Nous allons mettre en échec ces complots. Akende Goma, akende kutana Kabila na Goma. Ozomona ngoto et comme ça et si ba Félix wa kutana kaye na Joseph Kabila bakende kokutana. Tokokutana mukolo yo basango bakoloba ke tokutana. Pe toko réclamer yango. Boto bote. Yango tolobi boye. Totika distraction. Nous devons assumer ba acte na biso. Nous devons assumer au biso toloba. Bitumbo tant tozoloba qu'il faut résoudre la crise pacifiquement. Nanzela ya kovanda
Ndeko Kabila, au salaire qui 18 ans, au bon c'est Mboka te. Ndeko Kabila, toqué dans l'élection, peuple a voté. Yo yo kanina Ndeko Chilombo, talande au commission Mboka. Les autres ont subi. Nanga c'est condamné à mort. Condamné à mort. Nyoso wana baje na bango. Conseil européen Ndeko Félix. Soki ya solo, nyenye, landanga yi. Soki penza ya solo.